mes frères, mes sœurs, à vous tous, d'un cœur plein de joie, je vous dis merci. Merci et merci. Et ça nous merci. Dans l'occasion de l'anniversaire, Yanga Yambotama. Nzamba Ponaka. Aponaka. Moto Yemoko Alingi. Et j'en ai fait l'expérience dans ma vie. Te ndenge na komi boye nganga nzambe molakisi. Il y a des gens qui sont venus à mon secours, mais ce n'est pas quitté. Ce n'est pas seulement les tiens aux Anabango, les Zamba pour utiliser. Zamba pour utiliser, Nanzela boye, Motomokwa, Alobi na yo boye, toi salisi yo boye. Tout s'oppose à Kanachwa et Nzambete. Amen. Amen. Le Seigneur choisit qui il veut, il laisse savoir le bien quand il veut. Moko moko a biso ndenge te okutana wa boye. Tokana kite Nzambe asangisi biso. Moko boye na nzela o moneri, mosusu boye na nzela ya quartier, mosusu boye na nzela ya séminaire, mosusu boye, c'est le Seigneur. Et toi il baka kopesa merci. Toi il baka kopesa merci. Vous avez interpellation na biso, toi il baka pe ko salisa baninga. Na évangile oyo passage moko et ce pèle Seigneur balobi, c'est lui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ. Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Amen. Amen. Oui, à peu près ça, moi, kopo ya mai, on a combo kakape, ndeko. Angotika la maboko pambate. Ngai na bomo ibangai batebele bapesi ngai kopo ya mai. Na évité ce qui maman Georgine azali awa maman Godelive ce qui maman Godelive azali ayete hein maman Godelive dans 5 minutes maman Godelive azali maman na moneri kasi tant na moni motema nezo baza ba maman bapesa nga malongi ya catéchèse malongi ya catéchèse na lingwala wana maman ya kabalo. Alors il mon temps à zone parce que ce soit zo kanga na zo ko teya un professeur recteur abi tala mwana oyo menga pe na oloba mais tala maman mutalakisa nga mateyo oyo tala ki mwana na 8 ans. Le Seigneur l'a mis sur ma route. Et moko abiso moko zataka biso na nzela ya bato. Tosalaka bolamu bandeko na ngai boboto bondeko tosalaka bolamu, faisons le bien. Oh balobaka tout amour semé tôt ou tard fleurira. Amen. Amen. Bolingo geste nyonso ya bolingo tosalaka ebotaka mbuma. Le Seigneur ne laisse pas un geste d'amour sans récompense. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je viens dire merci. Je l'ai dit, non seulement à ma famille qui est là, mais aussi à vous tous. Chacun a son titre. Chacun a son titre. Les Coméril, les abbés Bazaliawa, abbé Noël. Chacun a son titre. Maintenant, moi, pour celui qui n'a l'air qui 2 jours de suite pour la maman Georgine a dit, oh, Yambasango, ce geste d'amour, ça ne reste pas sans récompense de la part du Seigneur. Alors, donc chacun de nous dans le Gonga Oyo a sa merci pour y avoir tout bon son nzamba tchaki na nzele abo moinaye pour basalisa ye. Ndenge to sepeli barkange lelo le 29. Tobi totali par exemple Tobi nzamba tchaki pe Raphaël ayaki pour asalisa na malamu ya bandaki kosa tanga bandaki kosa nini okende kokunda nzamba otinda azeli na ye. Michael akobunda etumba akombo na nzambe. Nous avons ces anges dans notre vie. Apprenons à dire merci.
Il y a un peu la deuxième partie évangile, tout scandalisé, tout scandalisé, tout ça a des mots là. Mes frères, mes sœurs, à vous tous, d'un cœur plein de joie, je vous dis merci, merci et merci.